bosolo alelo fere oyembaka nzembo moko ba pasteur ya lokuta bandimi alelo na lobi non ebimite eza nini mon nzembo comme mon ndimi alelo na lobi expliquer nga no nzembo nzambe bakosaka ete c'est-à-dire olati kazaka lokola mondimi au fond du cœur ozali mobomi mikolo nyonso na nzela mabondeli opakola mokana na nzambe makila tika kopengwisa bana nzambe okosa bango oza pasteur losambo ya bato mabe basambelaka makila na yezu ekitela bango mais saint esprit na sola masanga bayokanaka te bayokanaka mpe ata mokolo moko te po esika masanga ezali saint esprit akoya te yakao naya yaka olobi eloko ya motuya sava yaka bandela makambo olobi nalobi boye mondimi ya lelo nalobi nzambe bakosaka ete olati kazaka lokola mondimi au fond du cœur ozali mobomi mikolo nyonso na nzela mabondeli opakola mokana na nzambe makila tika kopengwisa bana nzambe okosa bango ozali pasteur c'est-à-dire ozobandela turo sikoyo mpona bato nyonso basambela na limete nazopesa bakote bapasteur alimete basere na bafrere alimete nyonso baza zawadi mpe azolanda zawadi eza nini yo loba kaka kasi yango nalobi boye yango nalobi boye losambo ya bato ya mabe basambelaka makila na yezu ekitela bango mais saint esprit na sola masanga bayokanaka ata mokolo moko te do yango na tozopesa conseil il faut toyemba nzembo wana mpona kolamusa bato bazosala mabe babatamaka na nsima alati costume ozomona azoloba maloba malamu mais na simelo wanda osala ata msunduliste kutu akosa conseil na nazopesa bango bakomisa nzambe ndoi bakomisa nzambe ndoi cope na bango yango wana ya kotonga bapalais ya kosomba bakar mais na nsima yango te bazosala comprendre basokola basombi vaseline evanda kuna tosilisa très bien alors nous sommes arrivés